image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais sanuye ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo sanuye mouvement za pena trop te olia pena ya bien za susu bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc son la reine Michosa confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga eloko te. Eloko nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la ninga mingi pondu. Donc pondu ezala te. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette ora babi ko lia kitoko makaya oh ma ngwane tinga lula langa malangwa mena lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tata suka donc vraiment ko lia kitoko komela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre Ewaka simbigwa kombo na ngai ezali Jean Blaise Caleb nazali pasteur awa na Paris nauta na misala nauta Kinshasa nazalaki na église la Man Caché na Maman Rose Lesi et là où nazalaki na formation évangéliste et na ndenge na poto mosala nzambe et lelo nasalaka mosala na ngai ya nzambe ndenge nzambe azobengela nga ndenge nzambe azokambela nga nazali marié nazali na mwasi na ngai na bana batosbel bazali tosbel mbwemba mayas bazali ebele donc na bana mpe nzambe apesi nga na mosala et puis na mosala oyo nzambe apesi nga eza kaka te naza pe na bana mosusu baza ba musicien baza pe ba sportif bazali pe ba coiffeur bazali pe na misala ebele ebele donc naza papa ya bana côté misala nzambe et naza na bana ebele naza pe na ba journaliste naza pe na ba cameraman ndeti Edino image Edino Kolo Masolo oyo akangi kwenti kwe na Paris awa na makambo ya filmage tout. Donc voilà quoi, image à solo. Donc nalingi na pesa moi conseil ya liloba nzambe.
et na conseil na lina pesa lelo bato mingi bazoyeba te ndenge mokili ezotambola tant Bible lobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc nzambe azolobela biloko mibale alobi mukolo na tango mukolo ezeloko mosusu tango ezeloko mosusu. Or plus loin c'est auquel Ecclésiaste chapitre 3 na verset 3 ti na 10 Bible ezoloba il y a un temps pour toute chose, il y a un temps balobi pona kolia ngonga ezali pona komela ngonga ezali pona kolata ngonga ezali pona kobota ngonga ezali pona kokufa pe ngonga ezali. Siko bato tant tozala na mokili tobosana kezana mokolo moko boye ekozala ya biso te tokotika mokili oyo. Donc yango ozomona temps oyo toprofite totalaka mokili te mais totalaka mpe nzambe mpe aza na posa ya part na ye na vie na biso. Et yango moni nzambe ntango apesi mutu na mosala na ye et tout à l'heure tolanda ndenge nalobi bamusicien baza na mosala na bango eza mosala na bango ya musike et biso mpe bapasteur baévangéliste toza mpe na mosala na biso ya koteya ya kokamba ya kosunga bato kobondela mpona bamaladi. Donc eza badon nzambe apesi et bacoiffeur mpe bazali neti bajipe loboko baza bacoiffeur bagod baza bacoiffeur basala mosala na bango. Donc mais biso na bakongolais tolingi komélange trop mais na mosala na ngai ya nzambe conseil kaka nazopesa bato ke ta oyo tokomi eza ta mo malamu te et dede mpona mboka na biso Congo surtout makambo ezoleka na mboka na biso Congo vraiment ça fait mal au cœur. Biso toza na mboka poto tozomona qu'est-ce qu'on appelle la démocratie tozomona bapoliticien tozomona bato baza na souci ya mboka na peuple ke souci ya mbongo ya poche na bango. Mais au Congo il n'y a pas de politiciens baza na souci ya mbongo na poche na bango na ba famille na bango mais bazobosana ke peuple wana eza mpe famille na bango peuple famille numéro 1 nzambe apesi bango soki baza bapoliticien par rapport ya peuple oyo soki lelo biso mpe toza bapasteur par rapport à bino bapeuple oyo. Mais soki tozobosana bino bapeuple soki tozobwaka bino bapeuple soki tozopesa bino bapeuple mu Congo eza pasi mingi. Yango wana nga conseil nazopesa bandeko surtout na bapoliticien oyo nyonso tu bozozwa wana eza kaka vanité de vanité etikalaka. Bible lobi tout passera le monde avec ces choses atozwi bamillion atotongi baimmeuble ekokule nango ekoleka nango mais litomba nino bomaka bandeko na oteka bandeko na yo oteka mboka na yo mpona bozwi pasi mingi mawa mingi. Mais nazaka na verset moko na opesa na histoire ya Esdras Bible ezoloba balobi na Esdras sangisa bato mpona mboka na bino ezwa kimia bobenga na baétranger nyonso Congo ekoma mboka baétranger baye baboti balobi bobenga na bango na bana na bango bobenga na bango po bino boreconstruire mboka na bino. Sikoyo biso bino na mboka na biso so oke côté bapoliticien bato bazowela bapouvoir so otalika bato ba double nationalité baétranger na baétranger sikoyo yebisa mboka na ebonga ndenge nini parce que bazowelela part ya bango ya poche na bango na ya bamboka na bango mosusu wana. Donc congolais fongola miso congolais kolala pongi te soko otangi na Bible okomona balobi na teya teme wana lève-toi car cette affaire te concerne, cette affaire te regarde toi en tant que Congolais et tellement makambo ezo concerné bino ba Congolais biso ba Congolais makambo oyo ya mboka na biso ya mabele na biso vraiment pasi wana ezali. Mais tosalela tango bandeko topesa nzambe par na ye nzambe alingi biso apesi biso pema na bomoi. Mais oyebi boni bakufi lelo toleki bango nani bariche bakufi bato ya ndenge na ndenge bakufi bavedete bakufi bastar bakufi ngaloba toujours pas bato soki basombaka pema na bomoi. Je crois que Michael Jackson ata azalaki na mbongo te bato ya mokili ngai basombele pema. Mobutu ata famille nelinga ocontribue mpo somba pema. François Mitterrand bange basombele na bafrançais. Roi Baudouin bange basombela ye. Mais ti lelo tout le monde Mohamed Ali oh bafan na baboxer bange basombela ye. Mais ti lelo tout le monde mutu akoki kosomba liwa te. Mais Bible elobi nanga eza na eloko moko esombaka liwa epesaka résurrection. C'est la parole de Dieu. Amen. Si tu crois en Christ, tu vivras éternellement. Dans Jean 3,16.
Alors il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné, et toi aussi à ton tour, donne ton cœur. Et quand tu vas donner, tu ne vas pas se limiter à donner seulement. Il dit, si tu donnes ton cœur, et tu auras un prime. Là, le prime là, c'est Dieu seul qui donne. C'est la vie éternelle, la résurrection. Aimer la résurrection, c'est très important dans notre vie. Celui qui n'a pas la promesse d'Isali, il est nul. Aza lokola niyama. Bible lobi, toza lolenge ya batu niyama bazali, na batu na bonzambe. Na ebisa atango batu na mokili ke bandoki baliaka batu. Mais tango yoza moto niyama, niyama salami po baliaye. Tango yoza moto niyama, bandoki wasani. Baolioti. Baolioti yopoza niyama. Donc il faut tout ça avoir kasi. To comprendre makambo nzambe, po tozwa image ya nzambe. Yango na sepela kitango na ye na kuti ndeko de Suza. Dem Suza mingongo elengi. Mungongo te me mingongo. Pona yoke ayemba papa wemba, ayembe voloko, ayembi tabulei. Mingongo elengi. Donc, loko laza mingongo elengi. A lobby. Ma réponse me soit pessi na vie. Ah bon? À répondre bien. Ah, c'est bien comme ça. Donc, biso, nyoso, toza, bato nzamba lingi. Donc, to linga nzambe, nzamba otika biso te. Mais to yeba ke mokile koleka. Na makamu na ngwe koleka. Mais litomba na biso ezani, ni soki tozo komipesa kaka na mokile. Et puis, Congolais, où ils ont un message nazo lancé. Mboka na biso, pas ses amis. Peuple a nyokwa mimingi. Bino ba politicien. Ata bozala motema mabe yango vraiment sukati wapi bowano nyokolaka peuple yango siko soki bolingi biso nyoto to kufa na biso siko bozama politicien banani bo gérer banani bo gérer nini na mboka wana no boyokela bango mawa bosunga peuple wana botika koteka mboka botika koteka peuple na bino wana. Voilà message on a ngana pesa pona Congo message et dino bo panza message partout. Boy bisa ke pasteur moko boya bombama héros dans l'ombre abimisi mutu alobi pongo ngetelemi pe belemi ba congolais to telema poto libérer mboka na biso so botiki mboka wana to kozala ka esclave tala na mboka lokwa ba Rwandais pensa ba Rwandais babando diriger Congo na peuple congolais o azali image ya nzambe na Afrique so yeba tele na biso congolais za image ya nzambe na Afrique. Otombo la musique en Afrique, otombo la football na musique, otombo la sport na musique. Tous les champions du monde, il y a 4 kele à en Afrique. Kala uta kala tous les champions ba boxer ba uta en Afrique na Congo. Donc ba bateau na sotanga ba uta na Congo. Équipe qui beta mondial na Congo. Tala mboka oyo Congo pa ezalaki lelo Congo pa ekomi. Poni bato ba pesi nzambe mu Congo. Mais tous on n'est pas ensemble. Si on attend dans la Bible, verset moi c'est pensé en mi surtout. Bible lobby, Dieu n'abandonne pas celui qui retourne vers lui. Yangwano moni, na lina pesa bino conseil. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Et ça dans Job chapitre 21 verset 27 28. De tous on n'est pas ensemble, nous allons secourir biso. Voilà le message que je voulais adresser au peuple congolais. N'ayez pas tout moi français. Nous n'avons pas mon ciao. Global Express, c'est le landing qui était sur Boye Bozan des cités. Donc Boya Ebele. Nakata Global Chitunga. Global Express. L'agence Los Angola, pas bien las cosas. Embarco en avión et todo Angola. Global Express en Paris. Ici Congo, il agence Global Express, il y a pour France, pour Paris, si métro Château Rouge. Agence to mon fils Zikoli, Zikoli la mon avion, Zikoli la mon bateau, mon massoua, Zik carton. Donc il y a pour métro Château Rouge pour Paris. Global Express, les apôts Bino, les apôts Bisso. Les apôtres congolais surtout au bazar en France et au bazar à l'étranger. Pour le matin, on a Global Express. Global Express, solution à solo. Ah bon? Oui. Donc, pour ça, le matin,
cas ya lycée oyo komona biso tokoyede mpona réaliser prestation finale nyonso na niveau ya Kinshasa. eza simple ofutika a na Paris tosan charge na makambo nyonso selon ndenge okolingi ezala. nakoki kotinda mpe bacameraman nanga kuna non tanto biso tosan charge na nyonso tofilme tokangi bafoto so oza na WhatsApp ezoleka kuna directement mpe totindelo oza la page ezolanda ndenge prestation esili. ok à la fin des comptes oyo kozwa DVD na yo omona ndenge makambo nyonso elekaki. Global Express bozala na niveau mosusu ah non batika bino. Tout d'abord l'équipement na biso nyonso eza ya poto oyo tosalelaka prestation funéraire na biso eza ya poto. ekuti na France tozala na France tosala biloko ya baprofessionnel enterrement na Afrique mais net ya poto kobanda place bakoexpose corps na place bakoenterre différence ya te. bonjour yango nayebisaki bango bakopakata si bapakataki déjà 2016 oyo biso tokoti on a Global Express vitesse de diffusée bango na château bleu na bango basi balala biso tozala kati ya château rouge mais biso na global tozotinda bakoli Global Express ya Patrick Monafing tabaki za vitesse de diffusée Global Express ofuluka basi bapakati bachange na solo ezaki achance bango bakomi na bakoteka nini bio achance etikali moko na kati ya château rouge awa oyo ya château bleu esi elali Global Express